tu jamais de moi sur un chanteur viens bien faire le big na simba était moi tu jamais on va bien patron moi ça va te Fabregas au bimanai bina filaza star nene il faut osala trop si que vidéo ezali oui Akima nde basi ya Fabregas Akima n'est pas ça Fabregas créé na ye ana succès de la Fabregas. Et là, on est manqué au micro. Mon tour, hein? Mon tour, mon papa adoré. Mon tour. Ce que tu as dit, combo. Mon papa Igé, mon papa adoré. Et ça, les binons de ni tant que fille ni que papa. Les solos, il y a Moutakala bien affilé quoi. Bien affilé à publier Moutakala pena. Eza. Te basala te mais ayoka moi ba fie be ba pia témoignage. Mais les jours ma casse. Ça fait chérie. Mais elle dit que tout le monde a filé en ça là, c'est pour les daga musique. Mais ya. Bandeko Bobolingo, Yokelanga Eloko Oyo, KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ezali spécialisée na distribution de boissons alcooliques, lokola, whisky, champagne, vin, PMI Soussou, bazali koteka boissons non alcoolisées, lokola, coca, fanta, ozamo bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Mais bien, nous avons aussi quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bato ba landa biso pena ba okamwa pena nous autres lixi boy obi ata sinde lekela ngo ya musique mais ni pende o po ekoma boy aluka ki yango te ebele da tioza na no musique wana mobile mo wa pesa cha na je t'aime ata lito ya pamba zala na ete. Bah, je t'aime partout. Je t'aime, non? Partout. Ngai. Moni. Ngai. Oui, partout. Dabina filati achela mutute. Atikela liberté ya marambonyo soto. Liberté c'est ndeni. N'habite liberté aux autres beleza ndeni. Non, liberté la musique a contrôlé nga oui. Faut là la rapper avant. Et là on est ça là yo là la vente. On a bien fait le bail à tellement de désert, ce qui a mon en ligne, faille à Fandisio. Et l'on est ça la roque cassée, on l'a la vente. Peuple de Dieu, ministère des affranchis, avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Bamemeli binomo bangen na fête. Fête de la moisson, oyo ekobanda le 28 mai, pe ekosila le 16 juillet. 50 jours, ya jeûne et prière, to se concentrer, tolo na potobuka, nanzele lo sambo. 50 jours, ya fête de la moisson, yaya ezali occasion muto zangate. Et mon clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, baeba botaka te, bakobuka mabota. Baeba zangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na nzambe, bato nyonso balingaka nkolo, to bengi bino bongo le 16 juillet na foire internationale. Fête de la moisson avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi. Bah, les affranchis, nous sommes peuple congolais, on vous invite le 16 juillet. Nous allons expérimenter le boko ya Moussali Nanzambe Emmanuel Dodi. Fête de la moisson, l'homme de Dieu Emmanuel Dodi.
moto azana eloko anzambi le 7 juillet à la fois foire internationale tous en mapamboli. Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, alobi mokolowana akosangisa lola na mabele pona komema mapamboli guérison pe miracle na vie ya bana nzambe oyo bakozala au rendez-vous na fikini même ba oyo bakozala connecté na internet le 16 juillet 2022 na kati ya fikini. Fête de la moisson, référence biblique Lévitique 23 15 à 16, Psaume 126 5. Moto Zangate eyakanie alatika na kumisa yo na baba ndeni na bike bila file ola la pashiana na baba poto baba sabene ata na trafic oyemba te jack no valeke na koyemba aza kimia to soga nene ya Benedita yemba danger o comparer na Jack Love kwani nene ya ndenge na comprendre moi muke bina fila leo tebo bana osenga mutema malamu ya bina file azolanda biso tokotana masolango sérieux tomona sindile kera yembi na yeme makambu nyonso tu kofi afinango ye moko ngana osenga bina file apeso album na mutema moko na mutema kofi apesa sindite Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, merci beaucoup bana Congo, bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Junior Ramazan Itashima, patron PDG, Watikelaki pasteur Denis Le Sisaki Amadesu, Tozoya Lukayo après Awa pour dossier Bimi. Dossier Bimi bana poto bina filé mitakala misatu ezana nzela ezoya kala mingi te. Mais masola mitakala ngo bino moko boyebi ke Kinshasa na biso ba jalou baleki trop tomoni ndeko na biso nene ya batindeli mitakala mibale ya bina filé na ebite bina filé. Bina filé. To sola ki na yo très bien ke to kende potonga na yo na kendo tika yo. Pour na contrôler bina filé mon frère.
tokende Turquie yo moko monaki ba momi moko bazo yanga na zo calmer bina filo ke poto yo moko siko tozelo beta ba production bina filé demi-takala eza kotanda mana chomba nene ya mais ndeko na biso nene ya résultat oyo tozela biso ba congolais eza mbongo ya bato Noela Madinga oyiba $85,000 ozongisa tozela mitakala bina filé te malgré oza nango si batindelio mais tozela pe $85,000 mbongo ya bato ya Noela Madinga oyo oskoka ezonga pe kosala biso bien na luka Bénédicte aza chanteuse ya bina filé parce que chaque orchestre na minute eza na chanteuse ndenge bomonaka Cindy Leker pas bien na biso Koffi Olomide ndenge Bénédicte aza pas bina filé même qualité même poste. Bénédicte bonjour. Bonjour papa. Oh c'est cané. Na seki kara en tout cas. Obike na côté Liombango na oti pena shenga na bina côté lona na parler pena to solo la pena na habité santé za bien. Ouais, santé pépélé papa qui ça va dans mon Zambie. En tout cas merci beaucoup. Dernièrement on a besoin na yo vous allez toujours wana. Bonne morale na yo lelo. Morale les bien ou bien morale par rapport moi on a bien étendu dans un posé. La faux. Autre la muka. Autre la muka. Na vision na morale on a bien papa. Autre la muka ou bien au fanda enoka. Na la muka déjà na se maram na et tout. OK. Et là, on est manqué au Mikolo. Si on est manqué au Mikolo, on est single. Et là, on manqué au Mikolo. C'est à part que papa me donne manqué à ça. Papa me donne manqué à ça. Tu as pour ça ya. Comme papa te. Na tuni. Et là, on est manqué au Mikolo. Tangela ba kombonde ya. Soko tanga mutu tangi kombo. Mon tour, hein? Mon tour, mon papa adoré. Mon tour. Mon formateur, mon encadreur, mon tour en fait. Mon papa Igé, mon papa adoré. On s'appelle la Nepe Makassi. Bon séjour en Europe. Ok, on s'appelle la Nepe Makassi hôtel là pendant papa no mon papa de tout et là c'est papa no makambu nyonso. Et ça la grand plaisir revenga ke ba kombo wana. Musicalement, la musique ça nyonso. Non, nga posé une question te. Oui. Ah oui, mon papa de tout, c'est que nous sommes tous exacts. La musique, oui. La musique. Mais un cadeau très bien. Très bien. Très bien en tout cas. Ce que papa nous a manqué, nous avons habité par rapport à Nega, mais ça n'a pas chaque tongo, moi soir peut-être à Yolexa. Tu as un chez eux, un salon, chambre, parce que ça, les manants la musique. Biloko wana ezo manqué au makasi. Non, dans la répétition tu me connais ba rap dans mon été, dans mes sens au monde na ba rap ya coulé, c'est tout. J'ai dit aux en répétition, il y a aux alaté, on est donc ça émission moi ya zaté. OK. Pour la bonne. Émission na sala na dernièrement émission sur Lobaka. Na lenge la Bénédicte makasi. Il y a des façons na bengi singa na ndako yemoko na kenda refandisa. Ngakutu na ngana me mama polémique habité. Aza sero tozana e pena chanteuse ya munene na mboka. Nakenda na fandisi pena to beti masolo mwangonge kokinga na kena ngo faze ça la kope moi bien patron ya fandisi na parler bo beti masolo ebele et ça la kope moi bien côté wana ndeo ya musique papa ko tala pe moi ndenda nda mabeta tala nga pe mo na ko kende kuna c'est non marié na ko kepela nda kuna place azala rapé coaching des arabes ben moni musique faut arabo faut aux arabes prudente faut aux arabo pourquoi pas. OK. Oui. OK. Alors ben batu balanda biso baza ebele. Tokaki bina fila pesa yo nzembo mo bout. Nzembo. Toyemba na déjà ba clip kalaminte partout dans le monde bronzela. Ba clip kalaminte na prise de finition, na yemba na prise de finition. Na yemba il est très d'amour. Wana na position non. Mais bien nous avons sigito quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bato balanda biso pena ba okamwa pena nzoto lixi boye obiki ata Cindy Leker ngo ya musique mais ni pende o po ekoma boye alukaki yango te ebele o komi na tentiro pembeni na bina filé mi pende ye boye pembeni na bina filé bien utaka boye pa na bino nebe mboka na biso ba bimisela bato ba photo na ba vidéo to azo mata malembe
babimisa ba vidéo mais bato bayebinga nde na yaki na nde na komi bayebi ayaki comment akomi ndenge nini kasi nga azana yo te nazana yo moko kolo nzoto yo na bi oyaki nde nika poswa bien oyo bien kozala pembeni na mutambongo parce que bien afile babengaka full boss oui kozala pembeni na mutambongo nde balobaka echangeaka mpe badonné donc yo mpe ozwi mwa changement pembeni na mutambongo nasala mosala bafutanga mokio bafutanga nayebi ndenge nasala nango nayebi ke naza déjà star bato bayebi nga il faut nazala na dermatologue motu moko alandela mpo na nga il faut nazala na motu moko nayebi ke nakozala na besoin basket moko nazala na basket ya bien il faut nazala bien bafutaka nga déjà bafutaka nga donc c'est ça bafutaka déjà mais est ce que Bénédicte bato balanda biso tokoyeba oza fiancé déjà ou bien ozoluka nanu mobali oyo akopropose oki fiançailles nanu te ma nzambe so asungi so alingi même lelo même lobby kuna même ce qui jour nini wana il dépend de la nzambe nga ko bana za besoin ngo lobby tant nzambe bi il faut tina 2024 dans tu n'as pas la musique yana bana 2024 on nzambe bi non ezaka na 2022 donc dans tu as la musique wana mobile mo wa pesa chana je t'aime ata lito ya pamba zala na ete bah, je t'aime partout. Je t'aime, non? Partout. Ngai. Moni. Ngai. Oui, partout. Nandeni ozo bambela nga bero vraiment munene boye. Partout. Ngana to sola ka rendez-vous ya mission, bien rendez-vous ya maka mususu. Ataka rendez-vous ya mission, mon bébé je t'aime. Ah papa Ken je t'aime. Je t'aime singa na komango. Moni hein. Ah. Oh mon balit. Oyo memisanga ngambo pa bina file banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film aya lobanga na luka na beta conscience mapamba oya memisanga ngambu ozo comprendre tenga na bina filet ozalaka bien bina fila ya bule batindinga mission ponga pe na ya na sima pine ozo mo ateke zo kende bien te balinganga naza moi si partout ezaka na musique te na tambolaka partout balinganga. OK. Mais les autres la muki na actualité moko bizarre que bien affilé ba vidéo na mutakala ebimi et ça li ondeni kota la leader na yo place obetaka leader wazo sala lelo poza la Bénédicte koka masola ba mitakala ndenge ebimi ndeko na so nene ya promettre bateau dans 2 heures d'ita azo bimisa mitakala bien affilé et ça là qui comment OK solo. Zeno memba nzimbo na biso mikolo za carton hein. Nazomeka koboya yo meba souvenir ezobendanga kaka bolamu elekaki ebele nazobanga pe kolinga moto mosusu ntango mosusu nakozwa oyo aleki yo na mabe na préféré nabongisa nzete na ngai etengami ke nalola nzete nayebi te koki kobota mbuma bololo moto nyonso aza na c'est la tête okota kona tokota kona préféré bongisa na nzete na yo etengami kena lola nzete nayebi te koki kobota mbuma bololo nga tunyo bina file ba video ebimi yo lobi au préféré olulaka nzete na wana ta etengami
Oh, mais pourquoi ponika nzembo wana tandis que bina fila ba nzembo ebele yo moko zokanga nawa ya zane marié yo zana yo papa que ouais nzembo na biso zo beta non ils ont un succès donc dans la habité succès faux mutu nyoso ana problème ya problème alors mutu tout là ba pasteur là ba nani même si yo monde za bo pose un problème ba love ba nani mais jina ba Congo là ba problème et tout c'est que les solo ana ya ye libino na orchestre et ça libino ndeni yo tant que fille ni ki papa les solo ya mutakala bina file ko bina file aza publier mutakala pena eza mutu munene lokwa bina file ndenga za bon mutu mo pena ko za vidéo ne pena mutakala aloba kaka sans bimisa abimisa mais nene akelokelo aza nango te abimisa to na me ko benga nene yango bimisa no to mona si réellement benza wa nango nga chanteuse na pesio permission 3 secondes ou 10 minutes bimisa total so eza d'ailleurs ça c'est que vidéo mutakala bina file ko bim mais ça musicien exacté na bien ça musicien so eza bimisa d'ailleurs ça trop sérieux pendant que ba vidéo to nene azolo bazoko sabiso exacté zela elo ni esalo assurance que vidéo exacté nandeni oh exacté yo kutu bateza est-ce que mutabandango zela olobi parce que nene azo assuré biso ngana abenga nene ya tosola nene azo assuré biso ke ba vidéo ezami balé ba bisi ya publier na nous te abimisi na vidéo oyo bina file ba tembola na ex madame ya Fabo Maestro siko soki ba vidéo wana ebimi siko est-ce que beaucoup kwa assumer ba responsabilité ya ko maîtriser ba fanatique neti papa qui naza penza non na maîtrise ya maramba vidéo wana te non penza na 8 ans ya otalango penza bien te mais nebi ke lo ezate bon soki ebimi siko te elo ezate papa qui elo ezate mo soki neti ebimi parce que nene ya lobby azana ba vidéo ata ko tu fais bimi ba fan na biso ba na besoin pe omona ba vidéo wana te ba na besoin yoka ba musique na biso ya bien ba problème kaming te ba réseaux sociaux ba fan so za besoin omona ba za besoin yoka musique bien non ba buzo ba wana eza petit dandeza na bo banga te pona otsongo ka kote mo lobi bina fila muta liboso te mais azala neti musicien liboso na Congo Exacté. Il peut dire d'abandonner. Bantan so wapi wana. Exacté. Exacté. Na génération no so ka musicien mo. Exacté. Neti banda ba bino pa journaliste. Exacté. Ah? E banda be. Matanga sele na vena ngai bebo memelinga ko seka. Bebe na lela yo bile ya motema. Bolingo no ensanyo so ya motema na ngai bebe. Erede ndongi falon malonga pasta libera en fait balinga mingi sona lekina yemba na trop non yemba na trop na bi depuis moi matsanga ngoye ozwi pe moi ta abenga bina filoto na eske maramba ngo eza fo eloko ezate est-ce que vous êtes en solana eloko ngai etegala bina file na episo yo etegala nini na chanteuse na yo etegala bina file na chanteuse na ye naza image na d'ailleurs za ndenge sindi azala ta ko Olomide chanteuse oui soki neti nga problème mo bwena na ngofa ye bango bango mbala mo fa bon makambo ya téléphone no bina fila ye bate mais on za téléphone comme ba privé kasi yana lobi yana abiboy image bimi na téléphone ya bina file eza pe ba privé bina fila tindeli msu mutu ana peut-être atindeli yana lobi ya papa kien eloko ezati boyo contrôle la radio aza nango abimisa ko da nengo za bo ched nene ya na défi soki aza nango abimisa soki nani bimisa no totala ono mais naturel nga bina file to lio senga nene ya ke bo négocier pour aboma moto ane loko te so laki no me da bimisa so laki nango malinga ka sa to musu base mo bo na nde mo abimisa no ezata Benedict bozo répéter nini na absence ya leader bo stopper ba rap. Non, tout répéter. Déjà j'ai dit rap ezana batuba ya ebele ba otala pende to répétera so papa zate. Nde ben ayembara na yebi bozo tona na zola ndele nini. Bozoloba zanelo
moko te eloko aza nango bino boyebi te sekele ya motema nakoyebisa moto te me aza na eloko ya bolingo kombo ne love tozwi tolie bolingo tozangi mpe love. Papa bino osala combien de temps apôtre? Bon nayebi te soki osala combien de mois ou combien de semaines ou combien d'années mais nga nayebi ke oya po atiki bana talaka toya. Bato nga na otaya poto dernièrement bato ebele bazala souhaité bina fila tambola na yo na bamikili ana parce que talent za na ngwana na ba showgirls soki bosala na bina fila esala bien. Est-ce que atika lo peso ata moi promesse cité ya komoni so mikili en poto? Déjà nga moko to mususu eza mais nga moté fa même orchestre pour nga karaté toza wana ba chanteur baza naza chanteuse ba chanteur baza oh groupe eza. OK. Ba contrat pe ezoya déjà pour na groupe ko déplacer. Ba contrat c'est belé mais on a CG indépendant taillé bien au CG Yves Selolu. OK. Et je salue en passant il indépendant taillé bien très bien ba no wambi ba ya dropenza ou na bande ba bien très bien. Bénédicte, bon, et on a un peu noté, est-ce que ça va déranger un leader parce que tout le monde a ceux qui filment Bimi Koto, au moins est-ce que le leader va s'intéresser pour la benda? Il y a déjà Babylone en Israël déjà. Il a un ennemi. On a déjà dans Arabien, on a bien donc. Tu as l'objet est-ce que le leader moi va capter cointosker mutukeno, il faut y pas nanga, ba proposition na noyate. Non non non. Non non yete. Au vivant non deni. Est-ce que bachela va mettre moi balande la rapé? Moi va mettre la sécurité peut-être balande la ravine na yo ndenge ezokende tout ça. Moi contrôle, hein? Non na giravi nanga. Na giravi nanga bien. Dabina filati achela mutute. Atikela liberté ya marambo nyonso to. Liberté n'tindeni. N'habite liberté aux autres beleza ndeni. Non, liberté ça la musique a contrôlé nga oui. OK, nabi liberté ça que non. Place aux offanda. Ndete mona appelle ba serre na sa musique. O ba bete pas bato. Place aza ba tchela mutu mo ba serre la ke suivi. Suivi makambo nyonso tout mutu ana za maître appelle mutu alandela makambo nyonso. Yo za quand même chanteuse wa mwana mwasi il faut. Na za maître te mais nzambe aza na batelanga. Nzambe kaka. Nzambe batelanga physiquement, spirituellement, nzambe batelanga. Na ope mususu eza boye, yimo leader azana ti. Bisanga bene faut sala boye, bene faut ke ba place boye, bene faut za. Ba discipline nini oyo yo ko pesa ba chanteuse ba ya lelo que erwa chanteuse il faut qu'on mène vie na ba discipline bo. Chanteuse faut za premièrement na chanteuse te mena mondo moi mukie na on doit faut za nerf solide. Faut là la rapper avant. Et là on est ça là yo là la vente. On a bien final ba ya ko talo mo ba 2 heures ce qui a mono zara en ligne faya fandisio. Et là on est ça là ko kasi o là la vente. Et là on est ça là la vente. O dérangera moi bien final bi ah moi na ngati siko aza en ligne boye na yendo fandise nan. Ngala na passe. Ngala na passe ba 4 heures ndina la. Ngana star. So la na ba relation mosusu tant biso komi na butu bon ba na moi. Ah, ya ba pays na ba États-Unis. Ba pays li bande belé biso atwa airboy bon kuna ba airboy. OK. Moni neti a mode d'abord sur la paix na moi za soki wapi biso atoza 2 heures tant somo kuna 12 heures. Mais ma solo ba butu bongo e bangi sara. Est-ce que bien na fila pe ça va pe conseil pour na ba vidéo kotinda par-ci par là parce que ba bien tie buta linga déjà alinga même pas la sala ba vidéo wana ende mo ba vidéo wana boye ko sala rote pombo comme na marambe belé mo sans téléphone no boye yo ebika ka sala lo de biso ba iPhone boye eza marambe belé tout ça ko zara câble atie na ordinateur bilo na ngatoye pa na ba sala ngo pe déjà comme utazo amaele ya ba beta ke moi ko yo si ba sala pe lo mais tout le monde a comment makambo ngezo leka est-ce que comme là déjà na sala ngote spe comme la ngandeni papa Ken et comme là de mon camarade na yo et comme là bango pe tout la ba TV tout ça monde YouTube tout la na moi mutabila vidéo nanga ezaki boye ezaki na téléphone nanga na tika téléphone nanga ba sala ngo boye
Ok, alors tu continuer. N'habite nzembo nini ça va fan ya bina filé oyo baza mal à l'aise. Babi que vidéo mo buiza en cours ezo bi makalate yo confirmer biso que non. Vidéo mo ezate. N'habite to katanze bomo. Yo moni vidéo ezate papa Ken. Mais nene apena oza sur nene apena marambo pena nene azoloba. To yemba les réseaux sociaux. On les réseaux sociaux na réalité boye papa. Yembe la biso. Na mon nene yango pas en ligne. Les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Kasi to kangoti. Na l'état na luka nene ya to kana nzemba na réseaux sociaux. Moi extrait dans ça. Réseaux sociaux. On a les bébés à réseaux sociaux. Nalingi na zonge la vie en réalité. Nalingi na la ki sabato ke naza maestro. En réalité naza. Nalaki sabato ke naza la patrona. En réalité nazo nyokama. Wana ndambu. Wana ndambu. Sikoyo nzembo na yo bosala fitiri na bina filé ba audio eza déjà. Est-ce que clip nango to zelango ka mois oyo bien mois prochain? Non non ba papa invité nini à mes maman comme la musique. OK. Aibi quand ou comment ça la ba clip anga. Pour banze bonos ba yembi atamo tes en clip. OK. Donc nous faisons na ba audio donc mais kalaté ba clip ya bon na ben na ba clip na bi ke ba te belé bazela ngo. OK. Ben dit lelo soki ba vidéo bazo promettre soki c'est réalisé bongo. Est-ce que vous avez un candidat peut-être parce que tout le monde a un mouvement, tout le monde a film quoi orchestre, mon ba vidéo mutagala leader ne bimi alongwe pour orchestre. Yo zo promettre bisoni. Mais lo kweza te papa Ken. Et lo kweza na ngote. Et lo ezate. Mutu munene bongo bena lo papa mutaza na vidéo na ya soki ndeni lo ba vidéo ni. Ya borne ya libanda. So bongo. Mutu ande nini? Atape munoko boy c'est que obimisa ngomba moroti. Na bi mutu ande nini? Mutu munene lo papa bongo. Mutu mo boya na vidéo ne mo boya bongo. Et puis alo baka no bimisa, no bimisa. Bon bina fila l'équipe ba ministre to mona pena ba vidéo na bangwa. Ça na lobby ba bimisa. Ba bimisa ras. Da mutu munene nde vidéo bi mate mais to mona pe ba mitakala zela zana zona onene. Nene akelo kelo. Ah, excusez-moi vraiment, nayo Luka Benedict tout ça na émission. Na bisi il faut passer mon pardon après ça mitakala ane bimie za la scandale. Ah, chanter abis jamais bina fila sala vidéo ya mabe dans ce que ça nango bimisa ngabi mais il faut passer nga nene ya pardon. Ayo tcha jamais ndenia. Ala bina. Yo tcha jamais ndenia sur un chanteur, je viens faire le big na simba été. Yo tcha jamais yo le ba via patron na. Moi ça va te fabriquer za bi malai. Kenyo za bono za. Émission na Benedict awa tozana awa. Ya zolo ba jamais bina filé aroza na vidéo mutakala po bina fila simba la chombote. Era ça la rapport. Moi je bien film ta simbi chombo. Je vais cliquer. Oh. Nazana émission na Benedict. Téléphone musika. Je vais vous dire que je vais dans ça na mwasi acha téléphone na meka. Na habite yo poser une question. Nene. Oui, yeah. Yo me dire pas dia mourir ta patron onde. Papa Ken, tu dois être Nene ya, Benedict ya ezali ebima po ya za trop sur na bina filé vidéo et te basala te mais ayokaka mwa bafie be ba pe ya témoignage. Sexualité à patron, il faut souka la musique. Nene ya.
Neneya, mais Bénédicte a bien ça trop sûr que vidéo est zaté. Bénédicte a live na Facebook. Il faut que ça soit bien il y a yemi que bina na Neneya, batu bazo la vidéo yo que c'est la Bénédicte live ya Facebook isondeli. Neneya, faut vidéo eza ou bien ezate. Potokata na biso débat. Ozanango. Bénédicte alobi ezate. Ezate. Okinde ben alobi ezate. Benezua makasi. Vidéo ezate. Yango ngutana wapi? Benezua makasi. Bene. Vidéo ezate papa Kengo na balo. OK. Neneya tozo olobi? Ba base tout vidéo na. Kenya que ça émission moko. OK, Hermo, merci beaucoup. Olobi? Na Neneya, erozo asime likambu keza libina filaza star Neneya. Il faut osala trop sûr que vidéo ezali. Te yozala ite, bo yoza poto. Est-ce que Neneya, est-ce que Marambozolo ba oeza Fabregas nazotinda yote pour déstabiliser bina filet tous à la pena claire. Ah. Ah, wane yebani, maman na hypocrite. Tasimazola atani. Bina filet c'est une prudence, il y a okende kolinga makanga Fabregas, c'est imprudence à sali. Ah, wana mabe. Mais ozasi oui. Akima nde basi ya Fabregas. Neneya, avant ya confirmer pe lisolo il faut na ba preuve parce que soki ba vidéo pe ezate mabe. Jamais. Siko oh ya bord. Oh siko ya bord ezomona na eske ezali. Pomokeli mobimbi yeba bolingo edaye nazoyoka sonia kotiata katafal pomokeli mobimbi yeba bolingo Neneya bolingo nanga natiaki olobi Neneya Neneya Bénédicte ayembaka danger o comparer na Jack Love kwani ngape fona tuni Bénédicte soka makambo Neneya zoba yona Neneya eske boyoka nako yebise Jack Love déjà basana na yoka ta comme on est déjà trop Neneya ndenge na comprendre moi muke bina fila a leo tebo arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Na curiosité. Merci. Nene. Ok. Merci beaucoup. Ah, maman. Papa alors, sikoyo. Non, mon amagamba bina filé comme compliqué. Neti mo bazou e continue katia. Ndengo yokeli nene ya pena esali ondeni. Papa Ken batwaza ba vidéo ba bimisaka nga lebi ke loko eza ngote. Relation na Jack Love. Tout ça là non non zwa penza. Okaza okuta na na kutane une fois ils qui na émission. Mais ko so la penza boto monani to so to sani ba bonjour et tout Cecilia. Mo se pe la rappel na musala Jack Love ya salaka. Oui, non, c'est pas ça, la moussa est bien. Ayembara bien. Baba baseba inanga sala inate inas non plus. Musique na yembara inate. Musique na yembara eza don na on n'ose pas bien filé. Non sangisa na ba recherche na moko et tout. Rosa la ngelo wa mambi ya bela tamuke. Comme mambi ya bela nde ikoni na bino nyosot. Maza mambi ya bela ezebeli Ata Atanze mbaemba ilibala ana libalo yo bambanda bipai nyoso Bianga zapena maîtrise na monte. Mais obi moi introduction libalo yo bambanda moto sonya koline saleli banda na bomwana na. Non, na zapena maîtrise. Nzemba wana te ezo ndacho sepel tene na so mbazembo ana. Oh. Nandeni. Nabi zapel na maîtrise na monte. Na maîtrise na monte. Ouais ba nzembo ana. Na pesa signification nzembo ana. Nzembo ana siko mambi la bela embela nde mbanda na mais sans le savoir. Dans maramonio so pa ta boule azo ke no réclamer et pas ser na biso ser na so beyanga azara na âge à 13 ans. Papa ta boule era chezemi sikoyo maramonio so ba discuter na ta boule akoma ngo na papier. Ndake ndotike la mambi la bela yemba asutuka boya embeli mbanda. Manga pas que nous avons ça maloba franchement. Bon rapport ni les maman bilabel. Tenga lobika la signification nzembo na peut-être pendant que lobi beyanga ya on appelle ça signification. Na beyanga na zapena na maîtrise ya maloba na ngote et puis non na yemba ngote. Mais après ça. Ouais. OK, alors tu continuer na biso évolution musique na biso ndenge ezokende est-ce que ezokende ça va surtout côté na bino bande ko na biso basi. Parce que balobi depuis maman Mbiliabel, maman Chalamwani ya bachemwa bar wana relève ezoya penate. Yo souhaitaka nini? Non souhaiter être na bien biso toujours ya maman Mbiliabel aza maman Chalamwani baza. Non, ndete honorable Cindy Lekier baza. Ndete mona rabako. Barbara Kanam bazali. Mais bazo bima penate bakoma na ba niveau net ya ba maman Mbiliabel na ba Chalamwani. Ndete mona ba vena so ba kofi baza, ba via wenge baye, ba héritier baye, ba bina filé baye. Côté na bino ba basi c'est comme si bosa l'effort te ya okoma na étage o ba mère na ba koma. Bon na bi écouter son dans le bandé nini. Nga prière na ngeza la nzamba sunga.
na yemba na sa musala bato bayoka nga pe nde bayoka ba Mambi Label nde bayoka bachala mwana nde bayoka ba barakana nde bayoka ba Simbi nde bayoka ba chanteuse tout nabi chanteuse na chanteuse ndenge batatambola en fait. Est-ce que c'est facile? Parce que les autres monde à Maman Bilabel aza icône na sala ba tourner belé Mama Tchala moi na sala ba tourner belé mais ça na film bon côté abima après bango que à même que c'est sur ba tourner à minene ateka ba album ya danger ba Barbara to beta aliso na bango mais baza na ba niveau na te ya makambo ba Maman Bilabel ba sala déjà Maman Bilabel baza ba leader ouais ba question de fond tout nango ba fille baza ba leader on va faire bazan ba leader ngazo ba par rapport à vision pour Maman Bilabel pas bandare pas tabula ndenge yo bande pas bina filé est-ce que vous avez atteint sur la bina filé est-ce que bina filé peut ça projet que ndé na bo vision na ngeza na komisa o pena na ba place oyo ba papa tabula ba komisa ba Maman Bilabel déjà ninga tika nga déjà sa émission boye aza déjà na posa na ke musika OK ndé déjà après ça nga chance na yemba na ye mokile yo kanga déjà za na besoin na ke musika ndé déjà ça la que to yemba na concert mo boye bat basé belé abimisi nga wana bene yemba aza déjà na besoin na ke ngana osenga mutema malamu ya bina file azolanda biso tokota na masolango sérieux apeso chance ya album ata ya single. Et au ça la biso bien. Après ce chance album il y a 4 chansons. Na souci car ya ke to ana chanteuse moko nde ba chanteuse ba bimarate bina fila la biso pena mutema malamu ke ya bi missional po sindi leke chance ko fiolo midi apesa ka eza chance ya tindika chakal apesa ka pena chance ya malongate. To mona sindi leke ra yembi na eme makambu nyonso tu ko fi afinango yemoko. Ngana osenga bina filé apeso album na mutema moko na mutema ko fi apesa sindité. Est-ce que vous êtes d'accord nanga ce qui bina filé zolanda biso? Déjà ngana za mwana pas bina filé. Bina filé pour apesa nga eloko mo boy. Ayebi niveau nanga. Ndinga za bongo. Ayebi niveau nanga ayebi ben ndinga za boy niveau na eza awa. Bene côté bina ayebo bina te bene côté avoir air moko bevone sara boy bene donc ayebi niveau nanga ayebi nde naza o apesa ngeloko limo ayebi ke no bene okoka atikeli so ayebi ke no na kokite atikela yo moko ayebi ko za incapable yo na lobby eza mara mususu onga na komi mona ke déjà na koki ya za leader ayebi place azwanga ayebi place na komi tant que ayebi que non ben ami mona déjà koki mais na koki te nga lingi ki place nsusu nga pe na ami mona que non na koki te tant que leader tant que papa ayebi que non ben place déjà à koki ce qui article là nga déjà na salle émission na yo boy ayebi que ben à répondre nga lingi sikoyo na lingi sikoyo ko salle émission na boza facile ko kango pende ba kangi ko tipe prison OK nga linga bongo mutaza bon nga lingi nde sikoyo mutema malamu papa wemba zalaye nango na Kongo ezala teke mutema malamu ezalaye ka papa wemba mutema malamu ezalaye ka Franco toza na souci pe génération lelo ba fongola ba mitema wana parce que papa wemba to mona tikela redi a misi ba 6 albums na vive la musique mais ezala déranger papa wemba te ayeba ke nga papa wemba na danger atikela ba spin mubia ba misi belé papa wemba pesa ba opportunité ba album. Lelo génération lelo boko et communauté génération moko boye ba kopesa bino ba chance wana te to mona ba vena so ba Franco ba pesa ba opportunité belé mais yo moko nanu de yo moko ba to balanda biso baza ebele parce que bina fila va fongolo mutema yo moko pe il faut za na confiance na ki yo moko parce que so bina fila pesa album a kopesa pe banzembo po ya za parole ya nga na tunaki est-ce que yo moko boso bina fila bia peso ozala d'accord pour ba producteur baza ebele ba landa biso ba na besoin bina filé soki andimi bato abimisa mbongo baza yo na lobby ya paken na musique bina filé ayebinga nako batam su koleka nga moko koleka mo na ndene na musique ayebinga na vie privée te la musique non papa ken na musique aleki nga moko ayebinga koleka nga moko ayebi ke bene niveau na eza awa bene place waza awa bene place waza a bene jamais na kotike aleka a te ya kokango te
Ben jamais n'a pas salé beauté à coca. Ben il faut na salé boire coca. T'es ben beauté à coca. Ça fait ça. Mais papa Mbappé va bécar la Reddit. Est-ce que Reddit a une voix en Panzanet papa Mbappé? Mais papa Mbappé lobby a amé kaka. Yé a compé sur album. Yé mo a chopé poite. Déjà na yembe na ye. Ana yembe déjà na ye to yembi ke ya yembi. Nga na yembi. Na yembe bela. Na comme chômeur na bolingo na zala ki engagé. Ya yembi. Tu viens de m'en depuis 2005 combien de temps? Et vous me posez un clip temps? De ça combien de temps? Je vais répondre ça combien de temps? Une année. Une année. Pourquoi elle va succéder? Elle va succéder. Parce qu'il y a une ligne qui succéder. Azobomba yo. Eh, bino ba ministère le lobo ba yum maman kona. On peut pas mettre une fitting une année zo banate yo lo ba maleme maleme. Ah bangandeni. Ah mais zo banate na no tikote. Nandeni. Ce qui soucie bien affilé. Voilà, ce qui bien affilé bimisi clip ité au bosali na featuring. Na fa bimisa clip. O se ga bimisi clip promotion bandi. Là ça va. Il y en a lobby hein. OK. Azala na besoin que ngana yebana te. Parce que na mona c'est émission parce que ebi des émissions tu batala ngwe belé. Batu batala belé. Belé na ndenga. Mo yebi ke héritier watana be era bimisa album na liboso retirada. Nzemba liboso héritier asalela clip. Ezanjembo asala abeti fo ba imba Jackie Love. Oui. Poazana besoin pour mouvoir na Jackie Love avec liboso. Mais nzemba liboso asala promotion za BM. Mais clip ya liboso basala na maison ya Gauthier Mascotte na Lenox production ezala nzemba sala na Jackie Love. Neti orchestre bina filé na bi ke bana mibali bana bango ebele mais yo za finique. Nzembo robeta ina nebo était peut-être azo bombo na nous réserve na ba réserve peut-être tout. Nous sinon répondre place on obi que ya papa héritier. Papa héritier ndenga raisonnara. Ya ngote bina fila raisonnara. Papa héritier aza ndenge na azula makambo. Bina filé pe aza ndenge na azula makambo. Donc on comparer bango te le quoi papa héritier a salaka Jack Love soki ndenge ni ne bandeli nga pe to sala nga bongo mbamo ne bandete. Tom sous son amour na koki tom sous na nazuno maîtrise à succès. OK. Donc combien on a niveau Jack Love? Na tout ça les pays niveau monté. Il y a les tout ça niveau mon ndeni Jack Love déjà yemba betif to lo ba betifo. Na bien les. C'est que no yebi on taka betifo kanga ba tutu ba yebi ngo kanga. Ouais bien comme ça Jack Love na hôtel mi pende no na beauté no za nango kitoko boyo zo comme ça Jack Love. Wa mwana malamu wa. Oh. Mais Jack Love na succès. Tenabio za mwana malamu wa, oza mwana malamu po ozana no propre. Peut-être marambo Jack Love va sala yo na no salite mais côté moi propre wana pe ozana ngo neti muto ayemba déjà banzembo ebele ko le Jack Love. To ça la clip, juste papa mona ke no ben akoki. Yo na émission, yo na lobi ke eza maka mususu. Oh ngata mususu na mona na koki. Mais papa mona ke no na koki te. To mususu na mona na koko maîtriser succès. To mususu déjà nga mona ke bene si on a sali clip banzembo na sali ba promotion ah non nous pena kolisi. Da yo pena lati mon limo bina filet. Mon limo bina filet ndenge. Bolingi ki humble trop. Bolingi ko mi kiti sa trop. Bina filata leki mutu. Na ba émission bimara neti te wana vie non to komi na niveau te. Même à leki mutu. Yo pe c'est comme ça na ba style. Mais yo leki Jack Love musikati. Ozola na nene anenga grimace yo bangi. Mama nangaye. Da nene anenga grimace OK non yo Jack Love aleki yo et côté sope mai. Jack Love ça là ça est très bien linga ke minga ça parmi ba chanteuses on a yo kara. Open azo attend na yo ki. Oh là là. En tout cas, ça a plaisir. Na c'est toi qui est dans la émission na suka. Ce qui est dans le nez à Hollande, yo conseil ni au pesa nene ya na onyo soto sola ki aw. Azanani. Ah journaliste. Na ebiete. Ah yo ka le sola $85,000 mo boete bungi no ela madinga azoluksa film journaliste no nani nene ya kasi yo nde bo ucho sola night. Nene ya oba beiro de bazoluka ba mo na ete kinchasa mobimba. Akwa sala be mission soki wa peso e banate so na ser mabele kasi yo nde bosoli conseil ni opesa e te en tout cas na ebiete na pela mo ni tina boy
Oui, bien, néné a été, néné a quel lequel le été. Dans mon monde, on a un penza kala. Nabi néné a quel lequel le été. Ça joue mon habit pour nous comme il faut que nous allons fixer. Ah. Ni tiobo. Voilà, maman, il y a nyama, il y a des gars. Voilà quand on a mis boya. Non, non, moi na bébé moi bosso il y a 2 ou 3 mois. Aïe bikeni. Yo monité na nyoko lima ketabu na papa mukelenge ba ya stade de coton na nabi. Boko yo ke loko le 30. Ba moni démonstration. Ba comme yo le laken, ça la émission au senga batu bati ko melana baba ki ba ya stade. Na sali émission à 19h batutu ba ke batoni ci stade. En tout cas, ça a plaisir à trop. C'est Apolline Lumumba, RDC Monde, Adel Djoko Bagou Danger. Batu bozala ndabiso boza vraiment belé. Bénédicte Asengi. Oaza la vidéo mutakala ya bina filé abimisana e parce que bango mutakala moko te bango ba yebi keza. Baza trop sur te bina fila sala pe ba vidéo na te. En tout cas, atambola pena bina filé to kenda ba Turquie. Bina filé pena po abimisa bon na e wana mutu rouge. Ah, ya moi passe. Muturu jane bimarate. Muturu jane bimara soki ya na kati adrena mwasi na kati nde asili sinde muturu jinae ekangami. Maramba lo beso si la. Maramba lo beso lo de wana commentaire nangati. Papa Kenny vraiment. Est-ce que ça on a pena si bibna fila wa bisa muturu jine ka des autres. Kenny vraiment papa Kenny. Ndenge nene azolo beso bimakala est-ce que bina fila pena muturu jake ne sposa ngo pena bongo. Kenny vraiment. Obi. Alors Bénédicte batu balanda biso na habité to komi na biso na suka ba programme na bino ezandeni. Ba programme na biso to ça ba programme moi ebele. Na minute papa za en Europe ba ça no ba tourner na ye. Ba tourner to ka ki a profiter pe ba studio kuna. On ça pe ba studio na ye kuna et tout. Ba programme eza na minute to répéter na biso moko. OK. To répéter dans Bissomoko le 30 juin, le 30 juillet. Hein. Ah, OK. Le 30 juillet, tout ça, un concert. Dans un restaurant, Caribou. Et puis. Na Kinshasa, ouais, na Kinshasa. Bien affilé, Zala déjà. Ouais, déjà, Zala déjà. Ouais. OK. En fait, calendrier, ils appellent moi Moulaï, mais Kalaté, tu as oublié Messango. Tu as oublié Messango, tu tiens la banette, tu as mis ça comme ça, la bongo, tu vas au programme Nabiso. Batina vidéo moko analaksa. Iyeka siko. Hii ni se lengie. Nalakso bien atika nanga. Lakisa. Otanga komba mutango. Si no tanga de. Ndamone iyeka siko. OK. Merci beaucoup alors. Tokati émission na totiki vino à suspense so moni Bénédicte Asengi voye à suivre. Merci Junior Ramazani Itashima. Tu as pas toi Junior Ramazani Itashima zolanda yo. Junior Ramazani. Tanga ta kombo. Junior Ramazani Itashima. D'ailleurs pour boire ba komba batina passe. Pesa numéro no téléphone. Bato ba olanda biso peut-être mutako peso pe conseil. Bato baza a besoin de mon téléphone. Numéro na téléphone eza Lumete. 7e rue industrielle. Ouais, c'est place to répétera. OK. Bah tout ba na besoin ba monanga, ba mona ben de soirée parce que répéter na 7e rue. Ah monanga. Et puis na bambote na bato. Bozaka place bozala kana. Oui oui. Ah. C'est bien. Bambote. Et puis merci premier papa Ken malgré. Merci. Selinga bena mo non, le long a qui to ça l'émission Bouisque na ya luko to ça émission posé pour le zande batunde ba lobby trop makambo vidéo. Et moi mutu vidéo ça te papa Ken. Elo ezate. Elo lobby ezate. Ban elote. Et moi senga pena moi mutu émission o mais Aboubakar Liondo Nzambe na Mungu abi en tout cas Joël Salambi batutu bolandi biso Gauthier Ngimbi en tout cas Edina Adjan. To komi na biso na suka donc bambote na yo bambote na batutu batali biso et puis section Ndoulé Pembe na Pembe Nick Cheta Trésor Bakala Olivier Rakiala il y a un peu mystique Christelle Kembo ma cousine de Lix et lui Mata administration na biso mobimba CG Yves Siloulou il y a Dropenza ou directeur d'Ertin Sassa. Et puis idéal Mobimba
Gérant JP, Nzakisa, et puis mon coach Bellamy, place na sala sport. Côté ni? Na Lemba. Ah. Na Lemba. D'après, ok, na sala sport. Et après, on a qui star à taille, pour vendre il faut tara faux sport. Tellement na battre la taille, non. Parce qu'il faut totala, tu yobi poter fanda. Tu veux poter fanda. Poter ba kwisi na bino bato bobina repanza na déjà. Ah yo yemba. Yango za boyeko. Yango za bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Batutu Bolandi Biso, je pense. Nene akelo kelo vidéo o tinde nga ko tinde lango so mutu mususu te. Merci beaucoup. Tosuki wana. Patson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali bateau là qui a donc malambo est bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.